Voilà, moi Mali les ali. Matanga ya mama Chako fait couler beaucoup d'encre ndete lobabongo na lopoto et to pesa mbutu ba guerre d'esprit et commis entre ba fondation entre ba groupe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Chaque Congo na masum de Brendé bazo koyo kanate en ce qui concerne matanga ya mama Chako. Le développement dans cette émission, mesdames et messieurs. Ndenga lobaka mbote na bino bisika bozwami. Ngai comme ngai fiston pelende tates dès journaliste investigateur ya Tango 6h-3. Commandant Congolo Anderson de Djobu, mon ami personnel du Yebi. Liwa mama Chako pesi passé, pesi mbilinga mbutu. Et puis ce conflit, et bah qui si conflit entre les artistes et comédiens, entre la fondation artistes congolais, comédiens partout, entre l'association et bango. Qu'est-ce qui se passe au juste? On va les développer dans cette émission, mesdames et messieurs. Ah, tu bête à la solo. Ndenge te loba, oh ça radio le collé ma solo. Na radio le collé TV chaîne nabino, bo s'abonner ko bandeko. Bo s'abonner ko tio fumolo s'abonner, c'est juste une seconde on s'abonner. Pour s'abonner. Pour tout rattraper mission TV, on va s'abonner déjà, merci Nabino, on va s'abonner Kende Beta Radio Locale TV, on va s'abonner, on finit cloche de notification pour on rattraper. Tika avant tout banda, tous fans de Saba staff Nabiso, on va soutenir Nabiso quoi. Didier Djenga Bokula Kai Kofo, autorité morale à Mongo Nyosu ya monde entier, Mbote, le sac aussi Kozali, ya Mama Meta Mukendi, la femme à la mini coupa. Yannick Kini, Yannick Boyebi, sponsor officiel de l'émission Oyo. Sponsor officiel la chaîne Oyo Radio Locale TV Mankambu. Yannick Inia. Apesa si ma caméra libosa caméra te. Yo pesa libosa caméra mais ye apesa na si ma caméra. Mbote Yannick Inia. Mbote na Tijon Lushombo. Ya mama Fram Mbote sika bozali. Abosante héritier du trône. Chibwabwa Mbote Fondation Monzali Mbote. Tout ça mawa ko sabino que tu opérer des moko ya ba homme d'affaires nene oyo azalaka bon cheval entre Mozambique Maputo na Johannesburg awa à la personne de Germando général donc bana Maputo wala ndanga sikoyo ediga mvumbi jirbu boze belé boyeba ke Germando Germain to général a kotika biso lelo na 5h donc epesi pasi mingi et tout profiter to senga merci na autorité morale ba mongo nos tout du jeje ngabokulaka o azwaki en charge à un hôpital ma camions tout menza maningite général atiki biso voilà ndenge saka mama liwa to betele sur mama Chako ya Jackie aza mutako présenter te wana ta biso yaki bana mikie to tala ba théâtre ba likwa nganzala ba o bakena poto nani basa bele bakena poto ba o batika biso ba papa sans souci kimantseke o azaki toujours azaki moi mobile ya mama Chako à l'époque bande ko jouer kimantseke bande ko jouer mingi kizengi papa sans souci ki mobile ya mama Chako donc mama Chako aza patrimoine national à Salatro akufi brisque akufi nini minu bakele ko longola minu mais en tout cas mboka na biso moi je ne comprends pas mon père mzuzu et ça maka msuku mutako kufa te mutako kufela nango. Comment est-ce que nous avons un hôpital balongola 3000 nous n'ambala moko ça la magate à la fête de sud balongola 3000 nous n'ambala moko te ce qui 3000 nous a un problème to 2000 nous a un problème au kene balongoli moko ba telle évolution 2 semaines après balongoli mususu ainsi de suite comment est-ce que balongola 3000 nous n'ambala moko exactement ya famille te bon on te montre les détails wana te musuka wana mama Chako kufi pona makambu ya minu alors li wana ezaki brisque pesi pitopali. Ndenge toyebi ke ba comédien bazalaka na association na bango to benga bongo ANPTC eza dirigé bongo na président Masumu de Brendé Masumu de Brendé de la Pente donc soki ba artiste d'après bango bazana problème to liwa to nini ezalaka mingi ANPTC o équipe soki para bongo na ba artiste comédien pour ba obsèque na bango mais pesi plutôt parler ba to misu ba yebi ke mutu soki para na artiste mingi artiste en danger ASBL artiste en danger ya mwana mboka Chaka Congo siko Chaka Congo ye koto pe NPTC ya Masumu de Brendé ba ye pesi pitopale ndenge to ki bozo mona ba audio circuler na réseaux sociaux wana que Masumu de Brendé président ya NPTC a osenga bongo famille 50% ya
mbongo au gouvernement ko pesa pour dire que maman Chako a patrimoine national faut qu'on ait en honneur famille et que nous avons un ministre ya culture et art fallait pas goûter la bongo lelo le 30 parce que bongo date lelo mercredi ba que va goûter naie mais par après ça parce que l'habitant ministre a remarqué que le 30 juin mercredi et ça férié et si bongo ba que sur le 30 juin ba jeudi oyo vous la bongo lobby alors Masumu président ANPTC a accompagné famille à lobby à la confiance il y a Masumu pour Masumu de prendre à 50%. Et c'est la wapi est-ce que matanga est comme commerce ton nini famille côté na ngwa pesi confiance na bango pa ya chaque Congo artiste président ASBL artiste en danger to ken va faire direct neto lo baka awa la radio ko le masolo to saka masolo to tena mesto beteli bino histoire vrai ndenge zali na sima ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania ba sale bon analyse de ce qui se passe na limite yo kala nous famille ndenge famille ezolo ba famille asana confiance ata mukete ba la confiance ata mukete ya masumu de prendre pour 50% na éviter 50% de commerce do ndenge to yo kala nous famille pour tout ça ba audio ya ba artiste comédien et belé renommé réputé beaucoup yo kabango ceux qui pensent en faire oyo ya maman Chako donc to yo kala tout ba na famille audio na c'est un journaliste investigateur tongo 6h-3 audio on la bino oyo ta famille ba yite ba ozo bango ba comment on famille solo bana cc nous allons vous retrouver juste après tout dans audio oyo ya famille oui merci mingi voilà wana za audio ya famille te audio ya famille en oyo voilà c'est la mtu mzuri ya kukufa yake ndio kunga oyo te sana oya kukunda te biku kumane wana changu pa uzuri bape au tifo kwa tebe mangu ya yo basi baki omone yo kosite za dia bali foma mo les familles asa biso kama ba yo kale pa kusuka una biso baki ba mtendo ko bali ka soka na bangu bakasi bangu ne basala ko batabuni 50% bangu basali 50% balo bagodi yake so recruter comportement baptiste le bali pe ma di salba et a recruter comportement baptiste on va se nous avons kina makamna maleko c'est quoi ça baba tika biso bakolo ba lisola Moïse biye bali bango isusu et aussi là ina la to vanda ko to vandi kuna eko yinde za propre ba ngba sala kala sisi amuna bona o kuna nyana te manado benga la objectif bana sala ngizo ya za classe nesha bazo bina mo mindo no ndasa nesha kuta akada oya te dosoze la kaka ni bino ko bio tozoya bino ne ko ba tsope to boy makamuna bino esi boteli mboki na bino ko bio tozola ka lo ka famia to ko bino obligé non bino ne ko sala to su ke yiba ngone basala ko senga se ya banga bino ko sala kuna ya badadina shokane moti dadina shokane usoko joka blende mabi ni sema ka kumisa chako na container yabi wana sai komi fa kuna mara fe konne iya kininga mama minisa bakuteni basolo ni bakuteni ni basolo ni ya bi azadini na problème na ngabu tu saisir problème etika lika na finance si basi nye makamu sisi ngabe na sio ngada accelerer pour les 5 na so voyage alors ni na mo ti ko na mo ya ifa kuna ebe na mo ya bino to boy ibe bakunda ite so bo ya na bakunda to ko ba mama minisa bakoya bo bino ne bo ba so et comment obligé ba tu fou ba kuna eboni ma Denise ba chembe libre ye ba chembe libre mama Denise ye mo kwa zolo bomi tu bisa bana bino te eloko mo kwa face salite ministre ya ya coopérative oui bino so ko ba sa de carnet de carrière ala ki be ba ngonya tsana ba masumwa o azo funa mbangalo voilà je crois voilà esa conversation oyo famille et donc ça entre bango qui esa la moi sont bien mais toujours yango na ndenga mystique scorpion quoi pour ça ba journaliste tout ça ba journaliste d'investigation quoi voilà bon qui commence famille solo ba non maman Olive a garanti bango d'un ministre a okunda mama Chako en honneur 47 ans
de carrière donc à la kisi bango non vous a calme mais ça patrimoine national to kundaye mais comment est-ce que ministre n'a expliqué de bosso kuna ba mercredi et tombé que mercredi 30 jours il va là alors Masumu président il y a ANPTC il y a artiste nous surtout avec un système non ba ya graba kutana famille ba seulement 50% qui ba annoncer et ça fiston talobité voilà famille ya zo ba ndengwana. Donc je ne fais que répéter aux familles à lobby. Voilà, c'est un peu ça. Alors, famille côté Nango, bah pesi confiance na bango na Chaka Congo. Chaka Congo o ba négligaka, Chaka Congo artiste en danger, o asala asbel na ye artiste en danger, o akendaka secours, ka secours na artiste non seulement sur muta kufi, mais tout le monde a oui, il faut avouer des fois, tout le monde a ata muta maladie, Chaka Congo la Charabiso que mutente la sa maladie, mutente la sa maladie, mutente la sa maladie. Bosungaye ndenge alakuta la kaso so bokela na page na site na biso bokomona commerce Chaka Congo à la kisi biso batu oyo baza malade batu ka bayandi mosi les souffrant problème motema so bokela na site na biso bokoti bomona image yandi mosi nga osenga aide voilà toyoka sko Chaka Congo toyoka Chaka Congo oyo famille ya mama Chaka pesi confiance na yi biso ko lobate oyo ta preuve la boyoka lui-même c'est qu'il explique à ce concernant ba obsèque oyo ya maman na biso Chako ya Jackie toyoka sko famille et pardon toyoka Chaka Congo. Oui, merci mingi de bonara fiso pelende que omoni na sepeli na introduction na yo lengo lobi que artiste en danger ezaka te mutakufi to mutabeli non ezangote. Biso en danger, on peut donner l'information. Mais il faut que nous soyons en amont. Pour votre information, na rozoe bisayo, tout ça na kaya ndeko na biso, oyo yebi, Yann Demosi. Yann Demosi est très souffrant. Est-ce que le comité d'organisation est salami pour nous sauver Yann Demosi na évité? Tout ça na kaya ndeko na biso, pasteur Guy Mario. A joué dans le groupe gauche. On les remercie mon livre tout le temps, tout les gars qui parlent dans l'hôpital. D'ici que tout le monde a atteint le comité d'organisation mon côté. Dans ce cas, il y a des conabiso Tony Bodi Akati. À ça, je ne vais pas y sauver. À ça, les 7 ans à Makala. Pourquoi ça est innocent? Pourquoi le comité d'organisation de Salama va la dossier à 4 on est Bodi Akati? Plus grave, artiste en danger, à ça qui démarche, il y a que ça, Ndekurabiso Caporal Morumba, ou à ça 34 ans. Est-ce que si on a battu, artiste mineur et tout, Ndekurabiso comédien, mais notamment pour le moment, Caporal Morumba, on vivre la vie moko ya passe na Kinshasa. Pourquoi tu as la commission, comment qu'on encadré Kapa Morumba banda akenda 34 ans na Côte d'Ivoire il a zongé son abeli on a salaki makasi pona azonga na mboka oyo tozonga na kaya mama Chako azali parmi bato oyo apesi lokumu na musala théâtre je crois sur na kosibinawa Nzambe akopinir ngai je dois dire la vérité rien que la vérité tant mama Chako kufi ndenge basutso yebaki de Salamaka après kotika maman Chako na morgue réunion de contact Salamaki ngana nga côté à sans danger na salaki kaka démarche ya ko tenir informé mais activité des arts il y a des télévision na biso c'est ça que j'avais fait na tongo nango na mona appel ya famille ya mama Chako babengi ngai balobi na nga ke na accompagner bango na ba démarche oyo ya ndeko na bango bandeko na ngai je crois que bato mayele balandi biso ba comprendre tant il y a un abus de confiance ata osali ndenge nini bamba tout ça comprendre alors c'est le masolo ebetamaka na matanga basanga ba pourcentage basala kaboye oui vraiment n'est pas sans danger je le connais once on a kosi Nzambe ako pesanga etumbo tant tout ça ba démarche wana
exemple na cahier de charge okotika mosala na yo bana ntongo te pourquoi mais il y a des familles oyo akokanisela yo que papa na osali bapesi biso exemple $100 soit $20 sombela bana ta mai to nini exemple côté ya mama famille ya mashako wana azoloba yango vérité na ndenge asala démarche na bango chaque ntongo bapesaka mbongo essence chaque pourquoi balukaka quelque chose mpo bana balia eza babe te babe yango toujours accompagner bango na malheur oyo baza nango alingi olakisa ke famille ya mama shako baza na confiance na asbel artiste en danger je crois bato bacomprendre ministre ya kiti des arts oyo vraiment to remercier soki omonaka mingi ya matanga ya baartiste ya bandeko so ya comédien ezalaka niveau moko te na matanga ya bamusicien yango nazwaki likanisiki non mbala oyo bahonore un artiste comédien na niveau national yango mamisa kiti des arts azo kosala mais ça demande de procédure andeko na ngai mbongo exemple so gouvernement kosenga il faut dekala budget la finance ndenge esalamaka souvent alors hier j'étais surpris na ndenge olobi bavoisi bolando wana en tout cas ndenge balobaka bafingaka nga moyibi mais pourtant dernièrement tozalaki na cas ya papa Josika Mbukuta vraiment que cas papa Josika Mbukuta mais la famille baki na confiance andi somo na confiance na ngai je crois qu'il y a likambo ya confiance ce confiance ezali te ata mosali il faut na exemple monaki un programme oyo esalamaki oyo bapubliaki avant c'est le ministère kiti des arts asalaki tosala un projet avant ngai nasalaki yango comprendre ekolakisa ke famille a la confiance na ngai deux ngai azotravailler avec le gouvernement, avec la famille biologique à Mama Chako. En tout cas, Zata qui ton côté qui vraiment qui vraiment mais ça bien été, ils allaient obligatoire ceux qui famille exemple dans Moussala Rosala, n'engo aider bango, soit pas péso ça va, soit pas péso ça va. Mais en bref, que toko senga na bande ko artiste organisons-nous. Organisons-nous. To remercier Maman Denise Ankero na idée ya bandi ya kusala carte ya mituelle de santé wana to bomba kama ndambu tozala na maba 1000 francs na carte de l'association la biso au moment où je vous parle la seule association vous allez organiser ezali association oyo ya ba artisan mbinza bango bana kesi na bango soki artiste na bango akufi kuna soki likambo bango bazwa solution je crois que ezali likanisi moko malamu na kosenga na batse congolais tozala mutema kimia oyo samba Mama Shako c'est pas dit merci voilà wanazaki artiste en danger Chaka Congo avi na ebo pesi famille ya Mama Shako ba pesi confiance yenda zo accompagner bango na ba démarche pour organiser ba obstacle ya Mama Shako ya Jackie Eleka kitoko tango ba bane koloba famille ya Mama Shako boka il faut mo so bonde ya Mama Shako yemoko wana plan de konayi wana plan de konayi on dirait Mama Shako yemo azoloba ça Mama Shako déjà de konayi vona bango eko kana parce que ba de combination non Mama Shako ne koloba su yemo za yemoko déjà de konayi vona ye eko kana ndenge na lobaki tozoki pesi su ba vie ya ba comédien mususu Johnny Fay Mobutu Luambo il y a un comédien après qui va venir et boyo o lobby en ce qui concerne moi des ordres oyo na matanga ya Mama Shako ba tu balimba cha matanga Mama Shako ma commerce qu'est-ce que lui a dit par rapport à ça toi quand Johnny Fay et à partir à Paris ma candidature par rapport ya matanga o et monsieur des ordres de Mama Shako suivez Johnny Fay. Oui bonjour papa Tadi boyinga ye Johnny Fay Franco ya ba comédie tout liwa ya Mama Shako vraiment ils ont pu ça passer na motema donc ngana ko bengo liwa mo plus que quoi ya liwa oyi tanga maite ke ya ko fana moment oyo mais comme ça qui opération ya longola 1000 misato ça très dangereux d'abord ba longola 1000 misato bongo même na poto awa ba ko longolo moko et ça après 2 semaines au Yesus mais on a tous les 3000 maramo bon ça la passe magasi alors makamune tipo ila mbongo na landaki Mama Shako pardon Mama Lingana mère Bip
na mawa bolingo ba RC Peshanga bazaikwana na émission ya Nati Lokole. Bon, Peshanga lobiki mbongo isoki na maboko ya famille na ye. Ba komeli mbazo te ba famille mbazo mbongo donc soko bengi bango soit to bengi Peshanga soit to bengi Marilène. Ba ko ibisa bisika nini ba ko so numéro na adresse kasi matanga ezali okutana bandeko ya Mama Shako pona opesa mbongo cotisation ba komeli bazo mbongo na maboko te donc mutu mbutu wana bozoka batuka nde babeta masolo quoi donc ba adresse za moko na osho wana bazo pesa mbongo pa bandeko ya Mama Shako na maboko ba komeli te voilà pona ko ibisa bino ya mwana batu bazo ba idée te ko ba komeli bazo la mbongo ba komeli bazo bundela mbongo te mbongo zo kene directement na maboko ya ndeko ya Mama Shako ye moko baliki bazana na kini sur place li bazo mbongo ya cotisation matanga. Alors biso ba komeli a na poto tous en réunion le luna à 18h na studio MJ et passage kabango na Aubervilliers wana tous en réunion le luna soir côté bandeni to sala programme pour na ko participer na matanga Mama Shako so to salle bien to sande ndo to na réunion le luna 18h pour na to vandila pe makambango mais est-il que naïbi qui va comédie va jouer la mbongo te mbongo je na beaucoup ya bandeko na yemo propre Mama Shako. Merci. Voilà, wana Zalaki Johnny Fay, artiste en danger quoi. Pardon, Johnny Fay, moko ya ba comédien depuis Paris. Voilà, après ça finaye. Dans la vie, tous les artistes et comédiens, ndambu ba kolo ASBL, chouchou. Tous les pena président ya Fondation Tokanisa. Moi namboka JP Masamba oyo a salaka commémoration ya ba comédien et bien ça ko ba comédien ba kufa ça sera biso to kanisa ka bango to kundola to yeba yepe mutaki na SOS oyo mama impala azalaki maladie to ka avina ye par rapport ya makambu oyo ya matanga ya Mama Shako. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Binto Kashikoyo, président JP Masamba. Oui, Ndeko Fiston, Pelende, bonjour. Oui, bon, en fait, à mon avis, d'abord, tout ce qui a Koufi, Azamouti a famille là-bas. Pour moi, Moutazamouti a famille là-bas. Avant Bisso, association, fondation, d'abord, Azamouti a famille là-bas. Il faut d'abord laisser famille à sa notre première panaï. Il faut d'abord laisser famille à Bengabino. Mon émission d'Agessalati dans ma tanga ya maman et Wasso, comme maman et Wasso qui a tiré sur la mort. C'était pas moi qui n'ai vers Bango. C'était Généraux, sa fille, à Bengagingaï, Pagina Possanangaï. Vous voyez, quand les gens vous appellent, et puis ça rappelle moi un pivot, mon courage, et puis la famille a demandé ce qui te travailler pour l'obsèque à maman et Wasso. Alors, je n'ai pas voulu refuser pour la maman wana. Sur ce dans le travail qui n'a matanga maman et Wasso Katerina père son âme. Vous voyez, en tout cas, on a reçu un cas à la longue. Et à la partie X et à la partie Y, tout le la raté parce que tout ce que nous faisons, ils ont rapporté comme dans mon way. Mais quand on est dans le way là, ils ont la solution. Tout ce qui a cassé au monde place, ils ont simbaté, il faut laisser. Il faut laisser, quand il y a peut-être famille, moi, dans les devants, à ça, la makamounaye, c'est tout. Parce que c'est qui vous en a profit, n'a intérêt. Et pourquoi est-ce que Koufaka avant, Charles Matoufouni, les mondiales personnels, est-ce que ça a bongo? Vous voyez, sa famille me dit les devants. Koufa, Kingo, mon bébé. Pourquoi tous ces associations, pour peut-être ça la recto commission ou rezangai ou azabezangai ou quelque chose mana pour bakabolo batela ba miet ba pratique wana ngana kosenga bandeko to tika ba pratique wana ton mine de kosoka kufi d'abord dans la famille biologique famille dans les devants partout ailleurs c'est comme ça quand tu aura les devants c'est comme si mutu wana dans la famille té nzoke pourtant ba dans la famille na bango biologique tout le monde est dans la famille na bango moi ngana dans la famille nga mutu nyoso pas dans la famille na ye so yo ndeko quoi d'abord c'est la famille. Et puis ceux qui famille, ça tient pas na yo, moni qui vont cohabiter ensemble te. Bah on a souci ni intérêt ni ngana kozanango, na ko ndeko famille zo boya ngana participer na carte observe na ye. Je vois pas l'intérêt. Ceux qui mutabi que non masamba ko ya na yo te. Et ko sala ngani famille na bango samba menyoso. Voilà. Wana ezalaki audio ya président JP Masamba, fondation Tokanisa. Voilà.
toyoki ba audio ya famille ya ba comédien mususu ba président mususu ko toyoka audio ya membre moko ya ANPTC nalobaki eza lisanga ya ba artiste nyonso tout oyo président Masumu azali bongo président toyoka réaction lui s'appelle Yannick Malé depuis Afrique du Sud mais un membre ya ANPTC oyo ekambami bongo na président Masumu de Brendé. On va finir avec lui, suivez. Ok papa Fiston, merci beaucoup Nayokio. Nalinga koloba boyo za journaliste il faut quand même ndengo sali bien ya koyoka yoka par-ci par-là oyoka pe ba version batu mosusu omoni nalinga koloba mingi na NTPC na ya pona kosala nini te pona ko se justifier ou bien na lukana tombola mutu moko na bimisa mutu mosusu mabe des années wana te mais nalingi kaka na éclaircir eloko moko boye papa na ngai ANTPC ezali association ya ba artiste ya Congo mobimba ezali donc association to ezali plateforme ya kokundaka bibembete ezo lutter pona ba œuvre ya ba artiste soki ba artiste ba na mayele eloko eboma ba artiste na Congo ezali ba miyebite ba nani bazali artiste avivaka na mbongo ya cadeau te artiste avivaka na mbongo na ye ya droit d'auteur oyo l'état azo protéger ba œuvre na biso te alors ANTPC musala nango yango wana ya kotelemela ya kolandela ba makambo tutu mais le coup la papa Masumu aza président à ANTPC maman Chako azalaki membre effectif na kati ANTPC donc tango akufi association paysanne a quelque chose ya kosala donc Masumu akoke ne kokondwa te a envoie manambongo maman Chako te Masumu c'est un homme oyo aza organisé mutazo créer ba trouble nyonso je le répète je le dis nazana froité ya kolobango ezali Chaka Congo apé sa position na ye azalaka nani d'abord il y a nani pour côté ba musicien il y a un artiste en danger côté ba comédien il y a un artiste en danger ba motif na ba objectif il y a ça là ni na yo wana soki logo na yo wana ya nini wana bato bazo respecter mo pasala musala bien atanga banda ko sala musala na yo wana mutu nini o ya landa ya maladi ke ba traiter mutu wana bika azawa bato nyonso ya landela so mutu azobela mutu ngosuka kufa akaka ali na suka na ngo bango soki ba koma na ba intérêt na kati kuna Masumu na rien à voir na makambo etali. Écoutez, volume. Avoir na makambo etali o ebemba mutu akufi nini boy mutu akufi et puis famille bazo sala soni vraiment tozo respecter bango mais bazo sala soni ya makasi koyoka ba déclaration ndenge wana ndeko na bino akufi est-ce que boki ko sala ndenge wana bo bando wela ka bambongo bolo ba ke Masumu alingali ya 50% ebembe nini yango ebima na Congo Masumu atelemi na ngo po ali ya 50% ou bien loi ngo ebimi wapi ke so Masumu azwimo est-ce mbongo ngo ebima ba pesa ngo na maboko Masumu ANTPC za na bato bazana mitu esalaka elombe azawana c'est un juriste ayebi droit malamu ayebi ba mibeko ya mboka malamu donc bazana droit te ke basala ba biloko mususu balekana ndinga sima donc mboka elingi soki mutu osala eloko mabe babeteli maboko azo sala ya malamu nde mutu wana nde mutu banda kubamba mabanga quand même ba association ebimi ya mike bazoke yoka ka ba association wana tant bazoke diabolizaka Masumu kuna ali bango bazokota bazoba Masumu ali ambongo Masumu asali mingi pona théâtre wana ya Congo chaque fois na sema mabele ayebi yango soki chaque fois qui membre effectif na ANTPC soki zaki biloko mo ba aventure alingaki a mi retirer bandakal mais soki mi retirer ki te po monaki sérieux o eza na kati ya association wana donc batika ko sala biloko na bango soki banini soki mutu akufi ba landa bambo ANTPC ezali association ya kolandela bambongo te ya kokunda bibembe te ezali ko lutter pour na ba droit na biso ba artiste donc respect na bato bazoko kamba yango soki Masumu alembi akolongwa na place ya président wana aza président invité aza président oya komema bato titi na makambo esengeli ke makambo efandi ali Masumu atiki makambo na ye akei kopema bakoluka mutu musu pe oyo akoma président wana bango soki omoni nani aloba na boye pona silise mutu oyo aza na or pur ayebi ke or na ye eza vraiment pur abangaka te bateste yango po ayebi ke eloko na nge eza ya vrai mais oyo aza na oyo eloko ya faux abangaka teste ntango ekoma akomi kokimakima soki bango ba association wana bayebi ke bango penza baza penza bato moko penza batia makolo na bango mibale na mboka pourquoi pas bazosala pe makambo ezomonana pe na mito bato il faut ka bacréer kaka bafinga ANTPC po bango badima na koremercier président JP Massamba parce que ye au moins aza na likanisi moko azosala ki alingi bato batravailler ensemble mais akosama pe te na bato mosusu bazoya kotiaka ye bamwa bapilipili na banini o te yo sabwe non a travailler ensemble na ANTPC a travailler ensemble na bassociation mosusu eza na Congo wana Chaka Congo atika makambo ne azosala wana abosani ba film pornographique azali koteka na ville lelo akomi artiste danger est-ce que yaza na associé ba artiste yango voilà
wana ezalaki Yannick Malé moko ya membre ya ANPTC aza porte-parole ya Massoum de Bredete mais alobi en tant que membre ANPTC alobi ça n'engage que ye. Voilà, c'est avec studio que nous mettons un terme à l'émission Alelo, Radio Locole, Masolo, Autobedi Solo et Mama Chako, de expliquer comment est-ce que Mama Chako va être naïe, n'a négé liwa et mémié, du collège à simple mine, va donc les 3 minutes la fois à Koufi, et ça fait couler beaucoup d'entre dans français à l'opoto, matanga naïe bandi commerce, msuba 50 bongo intel, msuba 50%, msuba 20%, msuba ndibi wa zorambongo, donc fin de compte, vérité bimi, tant papa m'a soumou pendant ma camboua, m'a soumou ba DVD na zandu, finalement on ne comprend plus rien que de la vérité mais binonet a wala radio le collé papa ya boania, maman ya boania, ba ya boania bozala ka bozala analyse boyoki qui du vrai. Bozala analyse, bo commenter wana, bo expliquer biso bo benga, bo pesa vie na bino en ce qui concerne désordre o esala mbongo na matanga ya mama Chako. Nous profitons pour présenter nos condoléances à la famille de mama Chako mais aussi à la famille de Germain. D'ici là, portez-vous bien. Va mettre tout au coup d'un homme d'affaires pendant tout le Germando na honneur asangi maloba passe Germando akei chap et chara